Zambe yoga lisusu makambo baluki bano yo oyo eza pona bafani nanga tu oyo balingaka ngai oyo balingaka lula komba wewa na bula na moto te benga nga silasi utubenga wewa na yebisu ndoki na wa bamwa ye bana na ngai mibali mobimba bakoma na bango basulu kindenge wana to pepisa mayeli na bongo ya yo akuti mpoto ayi moto biya moto mela mabalu te koloba na ngai ndenge wana te itumena na to sala penza mosala ndenge lo bani kasi yo mpa ina yo na to mona malamu soko toliye tozwa makambo tocapendana normal ndenge ezalaka yo za muluba ye aza mongala ngala eza moto abandoni eske te tozongisa mokoko na biso nsima totalaki mokolo na biso te tomona makoko na biso eske tokosangisaki ndoki soki tosangisaki te mabalu ntango toloba ndenge wana te ozotanga likolo yoka napesa tani napesa ndebola azosala eloko azosala na wayo osala na president foti ya nani nga mopesi esi na pesi ebino olingi osangisa tosala efori ya fami na yo eza na kilo te aza fami na yo te tatu te mpo na tomona ya bozoba natombola sika mongongo na nganga bongo ya ngai nini soko nazwi kaltelecteur te naza motu mabe eske eza oblige toza kuyima makambo ya kaka yebisa ngai tozoluka nde vision tokanga liboko yo esa ismael bon travail ema mwana na ye aza kosala ye ebuya malaki ya ndenge tantoko lokolo ya beforme na yo yeba te ndenge tosanganya bato ya banganga tote bandoki ata bandoki te yai lokolo moko ete ngai ata na ndako bolole te bana na ngai mibale bazokotisa ndenge wana oyo ya yo moko nazoyeba makambo tozosilisa Zambe Yesugagi le héroïne d'ailleurs va lui faire l'engia omoke Tania yo lingi ambiance trop non quitter ala la boîte ya pourquoi on te que fiesta te que mais là où nazo yo tala mutalingi ambiance tali s'appelant des okende parce que je te vois souvent sur Facebook qui a publié ma photo c'est ça eh moi je mets la chicha toujours comme ça bon ça met la chicha je pas son vraiment dégré et ça la cigarette té yo plus on la chicha ça la ni mais bien au cas où ça et tu comme mauvaise haleine normalement mais franchement je joli non c'était là comment on tu restes à l'esprit là non bon même comme pourquoi tu vas non tu me provoques tu as le bel français français yeyo ta français yeyo binomi balé nouvelas ngaité déjà les gens les il faut faire en Suisse wow Déborah il faut en Paris tenga na Suède ya na côté mama do yo Suède itala yaya mobilo bera muso sala na vie tikana mobilo bera muso sala na vie omoni ti Suède ya mabe Gabon ye zana ye Gabon ozuye fo tutine na Kenya franchement c'est difficile internet donc on va Afrique ngai koko tunanga sikongo tinanga wa tunanga na Suède you so okay o baba basero ba sakana ngati ya poto e baba ba yo chacha pour aspect nanga yaya lobano kanika okindaka kuna ba partner basi na poto kuna aspect nanga okay yo on est à bon yaya il a pas grave lâche-moi d'abord je parle
Tu m'embêtes aussi. Il y a aussi un talon de la faute. Il y a aussi un talon de la faute. Mais oh, là, tu as ça, on a flat belé. Quand c'est peut-être une langue, il y a un États-Unis. Moi, j'ai une relation. Le papa, quand on a mis au bête à tout, quand on a fait pourquoi ça à Paris, on a une relation, on a eu au Suède. Oh, Nani. Mais c'est bien. Mais dimanche, il y a une photo qui me colle. Parce que j'ai envie de dire, pour ça, qui me colle, aller voir ma boîte. Et après, il y a une ambiance trop. On a sur boîte, mon yo, il y a une qui n'y paraît pas. Ah, donc il va te mettre en bandal. Il y a pas amitié. Il y a bandé. Il y a bandé, il y a copine mo boy azala te to bana lufu te to bana likolo ah blon lufu moi mes 3 bandales ah ça nous ngara moi mes 3 bandales ils en a 2 lufu ils vont me sous à battre belé na 4 wan ba benga comme bisanga mais la place on se défouler moi non tout le monde a battu ma peka bostoka mais non voilà la place aux lo vali viens et puis on a ce to dinga ngo pote même ce to kila so a pote tout le monde ata ba mindira ta ils ont ça ngai pasi tolo bate moboti nini ndenga ya wana boti mwana na ye olete mwana asalisa moboti ngai nazo koba kolesa kabino tindengo ya tata mobimba wana isala kalo ata soni tendeke baninga bazo bima na tongo bazo kende koluka na sala bazo tia ba demande par-ci par-là yo tangi kasi na yo sali ba université makambo nyonso mais ozo luka musala te to bate musala longba na likolo kuna kitela yo na se ya kandenge wana te mutaloni nguba na yeteka ya buka nguba bonga ina kobukelo ko nini seki bokokunda date ta Ismaël ndenge moko les mêmes choses ndenge babakate les poissons de même larme na to me pa ina yo mbumbulu baba bote baba les chers à bois la novelas qui convient ça dépend à l'organisme à le chacun de nous ve omoni yo luka yo mona mama netka bulanga ndo netka bulanga yo mo boy otomona. Par rapport à la vie quotidienne de la famille, de la reçoit, ça dépend. Si tu veux, tu prends ou tu laisses. Lobby. Appelle-moi Ekoti. Les États-Unis, ils ont dit que les États-Unis, moi, c'est moi, les États-Unis, Kota ba frontière na ba on a Libye. Kangana no monoko na yo Ismaël. Tango to talisa nga États-Unis. Ozo mema ngai na gauche droite yo to bate yo tambola ngo na monde na butu papa. Papa, yo ngolo ba ngai. Papa, to solo papa. Omoni comme le roi album. Ozo album asika ya ko dénigrer na banda na uta poto na ya. Papa yo solo la lelo mta okunda yo. Et fourni yo sala tango na ko déposer ba mikana na passe par là. 50 personnes, bah je dis 40 va boire qui 40. C'est mon compagnie. Oh, vous avez ma confirmation de Mamadi. Tango yo to tuna ngai mutuna ya zoba ya bumbua. Te yo di mo kando kotisi. To batengai mabalungi na koma koro société pour na kama yo musala. Ya non. Mata na sala na poto pina moto. Wo sa demande. O zo la kisa musapinde na. Te mo mo. Vite pero mo ke fe boete. O ma ke fe boete. Mais toi le coffee hein. Bitumbate, on a trafic. Oh ma ke fe di nyon. Au télévision pour le ça pas bon moi. Ngai na to yebi sawa ko mutempo na sala musique te na to yebi sawa ndeli kamona musala. Koti se ba to se ba to koti sa. Ya on est comme une zebo. Yo. Ce qu'on a côté cité, na côté partout. Papa na ko mo ngandele ba be. Er nyo se ça kombo na. Bonjour. Natoyo kama wanangai ya butu mobimba na lala kimpona ko lutalai pe pona ko kamutulo ko Emmanuel pena tu kombo ya bo Kristo na pese pa ina yi dino du genre de vous avouer il faut pas dire que le BBC phrase wana BBC ke biso tu na ba pote non moi je viens en Europe na ba projet ya moko souci ça non pour na Déborah déjà y banda la cadette il faut Paris non pas aux États-Unis. Ah moi aussi. Il faut pas Lille ou le Bazali, place Chris Brown. Sorry. What is your name? My name is Fatou. Speak English. Yes. No. Me yes. Mais franchement,
Bon, en fait, programme est à bon. En fait, papa a venu au Bini, on a fait une yaki baboumte. Et maintenant, nous avons trop de programmes qui sont dimanche, qui collent. Qui colle bon qui place tout ça. Papa, est-ce que faut t'y attendre en bas d'accord qu'on n'est pas mal. Non. C'est le cas vous arrêtez gaffe. Mais vous êtes en quelle ma photo. On va quelle photo. Non, daddy déjà dans là. Est-ce qu'on m'a besoin? Il y a une photo comme kana wasibu malilo le besoin. Yango wana na no. Après tika nana. Tika nana. Papa yanda kakuna atika nana. On sombele le point moi ta ba côté ba kinkole kuna bandal papa la bandal bandal c'est pourquoi bandal mais papa bandal ndenga beti papa bandal bobo misa papa du ça va mbongo nyo te bandal na poto na zaka na mosi na nga esika moko puis na poto eza bongo tina age na yo fuze esika na yo ça toza na mutu déjà yo na age no Deborah toza na ndako ye déjà enfant na Londres pas ma mise la chinoise na Londres comme les pana et puis on joue pana yo babi Gabon hein c'est Gabon Kenya non il pas Richard Richard Mateta en France voilà sur les vacances c'est pas là vous avez dans tête John Maozo papa eza ma cop omoni zela papa ema vema ma cop omoni ma cop oyo so botango kanda esa ke non a échoué tozoluka première champion na RDC ya dame aza professionnel omoni makambo yango na zoloba omoni makambo yango na zoloba est-ce que yo pena makambo ya mokolo dame wana nde bozobeta na se de 6 nde boli ya campagne yango bazoba ya papa bozomonisa ngai pasi bozonyokola ngai mpo na ndambe eza babiloko to totanga na poto bapesa biso yo mpenza na ntina ngai naopesa bulo ngai naosala te babo ete de sante na ngai omoni baba nabotika ngai distraction wana botika ngai soki nayaka bolole mbe natongaka bakata na ndako oyo ndenge bozomona te mpona yaka moto na mayele na ya saze nazosala mbongo tingai natongi ndenge mama na bino akenda pa bino ngai anda vie bojos simanga mandwenu simanani batula vava papa bino sa eloko te yo momiye bando vava yoyeyakofinga ngai yoyepona kofinga ngai ozoloba te ngai tata na bango asala eloko te yo lingosalisa eloko namoni yo oyebaka ngai malamu te tuna sango na ngai quartier mobimba oyo bayebi so te ngai na boma relation ngai bato baliaka na ngai na nkenge ngai nabangaka moto te otomona ndenge baninga nayo bazomanke ngai nsima moninga nanga moninga nani ya bikule ozomanisa ngai mafuta yalokwa lipopotame na miyibi eya malamu lokolo miyebi so yalokwa lipopotame ngana ve omemela ngai tumbako wana ve monde eza boye ve yokomaka te no comprendre yokomaka te ve baninga na bafandisa makambo bileki na original bebesolaka na London comme efaye biso nakele ta ngulu Ismaël mbongo otindaka na poto so otindaka ngai natamboli na balondre wana natamboli na bapaye ebele kaka ndenge omoni ngai na telimia okobetela ngai so na nani te kaka monoko na yo wana po nga moko ndenge na yawa soki na ngongo nalobi te leki na yo kutu ya mobali mwana na Yves Magola mama na ofanel abetaka kabu wana so ozalaka ta joueur na fesile mabwilu mais ose retrouve te lokola bolingi na bino kosala makasi te mpo na bavi na bino esukaki esalika malamu ndenge oyo ye ndenge oteki yango olana okuna ngai mpenza na ndako ozela wana motema mobimba makambo Clarisse osala awa en tout cas vraiment c'est de l'or osepela nango te oyebi ke Clarisse mwana mobali wana to azali refoule ya poto ozo imaginer ke mwana mobali ana aya barefula ye aya na ni la gomme donc aya donc ndenge ndenge azalaki mpe makolo ngulu donc azali refoule ya poto donc Clarisse aklaka na ye mwana liboso tanga bote topesi conseil Clarisse elingi koyoka te na mwana mibale Clarisse elingi koyoka te na mwana misato Clarisse elingi koyoka te donc ndenge ezalaka Clarisse nine mutu adebuyaka mpona liesa ndako donc ozo imaginer comment on alobi
Comment Bino Clarisse tient comme il a niveau on a besoin de ticaï pour permettre il y a un garçon on a des types à question bazala va continuer dans ma bêtise moi on a des bossons le bien il y a mis balai et puis il y a mis ça bazo continue pour mais je comprends rien nous comprendre téti les lots Clarisse et Zaline nous comprendre té hein yo to solo ba oui que mobile elle a passé comme plasma quoi à Cercy ça vous dit tout mbara dans Golbert dans ton mais j'ai pas comme ça hein ton mais j'ai pas comme mobile elle a Golbert il y a dans les lignes d'Amekman donc il faut attendre Clarisse a 50 autant de fois c'est de la tinde la mbongo na lukana voyager tinde la mbongo na tinde ni mbongo ça la commerce mbongo wana ba liana mobali na yi mbongo wana pesa ki ya ya mobali donc et na yi ko tane ko ngolo ba kote non na yi ko tane no ta mbongo na ngate ka chaque jour ba rapport donc akraka ne mo mobali na yi ko te soit kakeleni mais Clarisse na yi bozo comprendre pour Clarisse ça s'en foutait. Oui, combien on parce que biso na ngola yetu ngana ngola na tambula na arme na lwanda ko bimisa arme na betier oui pili beta papa toyo kana le papa zala moi toyo kana zela au moins tu beta beta na ba biloko kana au moins tu beta bo vraiment au moins tu beta bo c'est comme professionnel hein et t'es professionnel makambo azaka te ngande mettre na bilongo na beta bino pa pamba problème ezani ma ezate po bo reza muke o alibaya oyeke bebaki o nde totieka po to se distraire entraînement betanga na kipaka tenga na beta ba marque to ezale zala te yango ko yata 6-1 beta 6-1 il veut pas passer ça on avait 6-1 malem do banga ni 6-1 ça ah il faisait à 4 ans ça va obligé de 6 faut pas benga ko alors ADG Florent beta téléphone bon on peut dire nazala nana boulot papa oh beta 8 papa beta no naka na sima do na beta ko on les souhaite nana boulot oh quand tu dis c'est boulot tu vas d'abord les là mon to beta na biso hein on se rater papa beta ouais on rappelle champion v 6-5 na bien yo tango kene na poto we ba pe ba Serge na katala ah mais tout na ngai Kala, wa bana peta somo asola ratia sipona nani. Nakatala, Serge nakatala. Serge. Na boy. Anu. Yo bana mbo moti ngina mano. Jona na yo ba sauna ayebi. Amisiki. Serge nakatala ando ki. Swaga na. Na boy yo pe di poto na yo. Omuni Serge. Ko si poto na ngai te ona ka ba mama vie. Yo moni te loko. Et tie ngebe o mono ngo. Oh bah cycliste. Attends. Moi psychologue. On a l'intimidation. Oh mon poto le bolo selemba. Comment yo vous kala ya na rasute. Puis la bombe na l'équipe là, hein? Comment il peut s'attaquer la famille? Clarisse a ridiculisé la famille. Quand il avait le parler pour les prendre les consciences dans les dedans des guerres, mais Clarisse n'avait pas les comprendre les naturels qui se passent dans les dedans du monde. Et puis quand on se voit, ils ont candidaté. Papa, si on a une famille à Bango, on reçoit deuxième candidat, troisième candidat, il y a une maladie. On a quand on se voit, quand on se voit, il faut que les familles à mon mobile. On Clarisse a craqué. Anakaka ba utapoto. So tina ti ya beta kane kutu dam na kwe. Donc derrière zéro. Derrière zéro. Clarisse fois punda. Donc Clarisse fois punda dans la place mais ozo yoka Clarisse fois punda aluka donc kombo wana la place mais on dit ça na moyi ale kaboy la place mais akozo tamo eloko azonga be la place mais ne kombo na kanya mte sala po ba liye ba mbale na mbale na yi. Comme Clarisse ngai na meki ko sengela ye même soutien et pas Ali Malunda ma full option monter mes prof mon papa ko ya Belgique ayebi c'est là na moti l'invitation Clarisse na tenele bon aya par Angola a matela kuna asta Clarisse aussi na soni Clarisse dit qu'on utilise famille mon da qui c'est son alors vous aurez proposition à bien mon pour l'engayer pour ce moment bezali donc kidnapper des Clarisse qui est na Angola ozoyoka comme ça tout à l'heure on va lui donner ce que je suis dans les mais Angola les en passe Angola l'instant ils ont soumis à Angola les a dit à Kala là au vivre Angola sont montés à vous vivre comment à pour ça la question pourquoi qu'on a la bêtise et ça la madame ne pour ça madame il pèse non man Clarisse faut c'est 40 comment ba chaise na katala ya tanyona siko azamu ninga ba joli zola na ba pari wana Joli Zola à l'époque azaka so bengie on a bengo benga na chasilu akitala kino mona ba connecter comment place kinga zo mais lelo oui tu pas la musique
batinanga nyonso bazali papa ondeni nyama oui yevi mtala misiki batinanga nyonso azali papa onso zwi aline maloni na full option moté ma propre mon papa comme c'est les fashion oui bien tu vois na bien oui la évité allez mon pauvre mon papa ya comment ça photo bansa vous avez pauvre banakala coup du 20 na tika pauvre mon papa à Bruxelles mutapoto mtu ayebisa biso yote omoni basema na swag na yebisa ya blagité basolo la pena bon omoni obengi no mais passeport c'est procès d'ailleurs j'avais passeport là dans la structure il va poster là oh TVA matonga la olia omoni bino bashobo ko bino bino ngolo ko mo kitsa ngai tapetu omoni on va respecter bino am support na benga no pere na ngai on la so mukino na photo to sa eloko te yo sali na photo yo sali na photo tuna asa so ma msupe ba benga no pere o sa eloko te vetika to kana la raison on comprend que ngana olia ana chez des c'est ça ma maman to se mamba maman on a biso ana chez des na olia yo mo luki ko sa bulo mo boy mais mon terrain comme mon terrain makambo oza makambo mukolo te eza na lecha ba yebi yango mishine ezala te biso banda yo balanga naza mwa moketi yo mokolo makasi koza pe age mona papa na biso mais mwana nanto mona likambo te ke moto akufela famille na biso mama nanga tikala okufela papa nanga na age ya mwana mokete mama nanga tina aboti biso nyonso papa na biso ndala za kaka vivant mais oyo elekeli nga na kati ya ndako nanga na comprendre donc nazoyeba te so nasala nini ya mena 5 mois banda mobali na kufa to moi qu'on expliquer wa manya ni ntimi ah bon moi kala ni to on expliquer manyas ndimo ku expliquer chini na lubana yoni kujigina lubana nini OK comme uzali kama lubana ngate yango zo lubana nga siko yiwana ujimu kulubani ke uchinga famille na nazo mona clarté siko yiwana ujimu lubani na lingi ko lobaki na mona clarté boyo balanga uzana mkolo efalaki okufa liboso na nganga na tikala nani afwa même nga mebalela kujikapinga nimba yo skara na kufa bon okufi te c'est parce que na famille biso to kufela mibali avant l'âge te po na yo ka liwa mingi ezaka na famille biso depuis yo balanga to kufela ka deux fois koko na biso ya mwasi na mobali batyo sona ba kufa te mais yo combien de fois to kenda bibe mais combien de fois ba yeba biso ba pesa biso ba komo ba kunda bibe yo ka noza ku stresser moi to yo kana kasina ba côté liwa ya mbali ne uti même matatu e ba jinga maluko depuis que Moubadji na yo a Koufi, ça fait au moins 5 mois. Les loups tout ça pour l'année, 6e mois. A nous-mêmes, ma balle la kuji, kapinga nimba yo skarto. Ou qui m'a maman na sakulu. Ou tala, na badji maman na yo, na buta te na vina ngai. Na ye kuzoyi na tangu asa mwana muke. Les loups talinge, batu basa kunjimatu za mwana na ye. Mais les loups yo même mwana mubongo wako wachimema mwana mubongo c'est ça mwana mubongo c'est parce que kombo oza koko mobota mama nanga mbelu kalanga o azavanda janine ata bino moko merci mbala sima komekate mama vinanga solo la papa na yo si je comprends bien nous dit nous jana ni mwana nous akutonga ngana mama na yo papa ngama na tonga yo après ça na banda disuko kote na kalanga nous akutonga ngana mama na yo Najina kayumi muzamona na ngai mo na shima na yo mutu mususu za kido et t'en fais pas za moi shima nous sommes pas du mususu na yo fais sourire à papa un petit sourire landa mama na yo Zabi isugagi wo zabi totiga waridi
wana te na moni to yozo bunga nzela yango moninga basa te eloko wana koloba na ngai te mpona kotikala koyoka yo te oningo expliquer nga neti eloko nini te yo te na koyoka yo te yo kaka moto na bengi yo nde na yana maloba mpona lobela yo oto moni evangeli wana ya mabe evangeli wana ya evangeli ya bolingo te bafana kamaninga ndenge wana te papa na yebi tomoni tour oyo ko ngana yebima tosuka ninga mabe nini lisusu ekozala nini mama po papa ezalaka nini mpe koma nini po ozotuna ngai ke enini lisusu mwana mama tika koganga ndenge wana okoaka soki koaleki te batama ndenge baalerte bitumbala ngai nayeba yebi yango partout eloko ezalaka balakisa ngai na moliere mwana komona ngai lokola soba abotinga bana misato bakitinga libele mwana osakana wake beta badame kuna soka gani mwa mbongo na muke alake koluka mwa pase bazanga tina ngana no souffrir na bana papa omani tour oyo ko ngana e mato ko mama kusana ndenge leta kanja ko beso ko oui bokilo na ngai lokola soko ko s'occuper na bana te na moi ce que leta ne sko fa e a rééduquer loko yo ko éduquer te ko uta poto na etali na te koloba ndenge wana te na ya bokilo na yo ndenge na botie mandana ndenge na botie yo ko ba pesa papa ko loba te ozuro mama bete ngai ndenge na mbana ko éduquer ndenge wana ba pesa ka so na famille na grand frère na ngaza na Montréal Pascal Kalema abotsa mapwani ngaza famille na ngai bana mike na lesi sa bongo bokilo na lobi fanda na kiti to papa ngala mtu ona ina to suka kanga be to suka ba bonga na mona ba to ko yoka ngai tekenda na yo kasi ko imapa ya te po nazo bondelo nazo la kisayo bolingo moto matisa mongongo bima kenda na yo omoni yango na bangala baba to somo batalaka na nzete bangala baba to sana ba makambo bangala bato bomambo ko loko kote ni mwana yo monde na bibisi makona nga ya mikuse ya brancard oyo tout toi na ngeza commune ani no biso parquet na lobi ndenge wana ya bokilo ya muluba mbongo wana okisi wadesova alingana zwa kisi na pesa yo omelisa debola olisa debola dose na pedile debola ngana pedile kaka mnuri ngana pedile debola ula bursenga debola mususu utambuya yedi tambula mima kitambuya tambisa debola utambisa debola utambisa ezima maladi eza maladi ya kotanga ezwilaka ye misika te ya libanda mingi na lupango kamotela bima na ndako te babidoma ezaki ta sombeli ata opio na nzela sombeli na ndenge wana te mama muntu akana mutu na ye kitsa mutu loko wana ismael ozopesa ngai kanda babatezokoma na mpo oloba boye ngana bebisa fina ngai bomwana nyonso mwana botinga mpona ninasanfutima mpona misato mobaba na balandeli mikezolobela ngake bimakende limbisa ngai nalobi na ndenge na mabete na ya mobote plasma nzambe na ngana kosa ngai bayebosona mwana mwasi ya pembe aza na malisensi lokola omoni kote wana
Viens au tabac. Fais ça, tic, moi. Dans la chambre. Venez. Tic, moi. Emazoko change bana te. Nango motema lokwa mutaliba mala sengi nani te. Bata putu ba ko nga répondre. Obega be elenge boy. Obega ni nga service avec conseil hérité na tozo s'occuper na tozo ba bilamba chez moi na ti. Ça va ça ko ki ba 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 Emane lokola ngali na ndako na ngai mabalu lokola ya komi kopesa ngai stoni nali na bato na tsangai mosapi na nzonga bato na tsangai mosapi pona ema Israël ndeko na ko manga lo nga wanate ba ko sanga ko nini lokola ngai na bota na mema ngambo ema amoni saka ngai pasi yo pasi sikali ko ba ndenge wanate mama butu matsangai mafuta mukubwa tala moni mama ese on benga iphone ka beya na Suisse na benga ve azala mwana charge ngam na vie de baki zara kana makamuna yo ye moko azala na citation amen na so même na Vicky Kiala na ti viens en tout cas pour soutenir vieux Emma azala mwana yo ko wana Vicky Kiala wana ozoloba atindeli na zo yoka ninga to sona na Emma atindeli record musolo wani kenda ki wana na tuni ye awa ngai na lempundu na limbondo o tata musolo wana na memela ki yango mpai na bana ko bana bayani lokote bilo molingi ngai na tomba ka peli pende wana na saka pe papa zendenge bosaka poto beta na kama kofi ngai na bino pardon ngai ndeko mwasi lokola yo nayebi passe na pardon wana za ya nanga zana peso ata du dollar mona za mona ndako okendo kipebana wana babana biso tokobwaka bango tamu kozela ngana ka kodluka bino bole biso tunalandaka e maso bino bomoni ke bosana ngwaza ndeko na wana babana ndo bamakilala ndo bokozo ko pesa nga mikolo neso ko bunda zoto ko sangala pasi dola ko bunda ona zotaka 1000 francs pa babona sala ka bata ma ema yana bozoba mama oyo petango mona kandenga wana na mwana na liboso ya mi ba mpo ani no koluka te ya mi saka kasi yango wana lokola mu ekomisa yo mbolole po amu ekomisi yo mbolole tenda na kotika na bolole ma relation Petro a raison kasi ma eloko azosala mire yo kaka vite la c'est ma famille azomatisa ngai mafuta azoyeba te ndenge azosala wana na pole ezoya ngai mpe nazokende nazoningisa alongba wana Ismael na yana ntina na yo azakita kuna Zambi esukaki c'est de là bien Bibiche naza contenté naza contenté parce que Clarisse depuis avant lisinga na flat avant lisinga depuis tongo siko erne a combien qu'on a dit mais oui a combien qu'on a dit depuis 8 heures na la mukiti siko ndé na zo mais ça fait 3 heures du temps mais putain 3 heures du temps bibi nandako bien sûr 3 heures du temps déjà bisenga ki ake kuna bon kasavu mukara pembeni a ngine kasavu eza awa eza simandako ti siko zo commenter d'ailleurs tika nazo comprendre Clarisse alingo sola nangati azo banga kokuta na ngai mais yebisa yi na ko arranger makambu na ye soki nga nazo nyangola to sololi te to kutani te ameka kokomela ngai te ameka kobenga ngai te Bibiche pona makambo Clarisse na bana na ye bo benga nga te bo komela ngai te parce que na lingi te kanda mo makasi boy ndengeni ofanda te ces dollars non na kovanda te Bibiche nga na rendez-vous ezaki awa rendez-vous ezaki nga na awa to na flat kuna place naza Clarisse et puis ata vous bazara faible ngoli boso mobile quoi courant masina boy ndengeni baloki Clarisse na pesi Margot raison ou na pesi Ronald Bimbu na Paris raison ayi senga pona yi alors toké na vanda pardon na collection journée na nga mobimba awa pona zelai. Quand il avait le prendre le temps pour moi, le temps c'est l'argent. Le temps il avait le rembourser pour la scie, pour l'attendre dans les dedans de siège. Il avait le partir dans les dedans de coopération. Hein? Eh, il y a un moment où il y a un souba français, on va m'abîmer, on laisse la tête. Na bien sûr. Na ça va bien on a défendre famille. Na ko défendre bien on a ndenge. Ça oté ma melama ya pio. Na melama ya malilité. Il y a un moment où ça va faible quoi pour être grasani. Devant les Parisiens et Wana. Les Parisiens, soi-disant Parisiens. Nana kutana naye. Aumona tomoni mukie na ngao na koma munene. Oyo eza kishasa soka la Luanda. Isina bimisi a. Zambi esukaki
ba mabe nani ba mabe penza makasi epuis namoka bachangement bino moko batelefone asika sauf ngai tantine ebiko ayeli bango mbali batelefone me ngai ayeli ngaki oh ngana kamwe boko comparer na bino te vraiment vous se comparer na ndeni mais bilambo bayeli yo oh mais boti mo bozana na yebika ke olinga no makambo babodela mikoto na bikoto ngamo na yebisi tantine ngamo na yebisi tantine kikasi nani solo ebo ni nango oh tama kama yebisi oh me kuka kuma tantine tantine me kaso ekuka et puis nazokama ngana to atali komoko te sikoso yanga ekoko bwendeni te yo atanti bayela ki me na région ke tantine la tanti Timo yibi oh le to no batakala batanti ya bango boye bandeni ya osola na ye ya kopesa kaye ba réponse parce que aza grande sœur so bino bobangi te moto so respecter te bongo te de il a télé au Delora et zo sepelisanga te omoni boza bana basi lobilobi bokobala mpe bokoma na bandako na bino donc ekozala esengo mingi mpona nga mais soki boza kolata boye bakobala bino ndenge il faut bozala baexemplaire naloba chaque fois grande sœur aza te nga mpe natikala mama na bino nakotika bino te bosala oyo bolingi epuis kotambola na bino bozotambola botikaka Debora na ndako bomemaka ye boyoke kokwea kuna azala trop bima te non mosika te chéri mamalinga mabete akotikala ye moko ezonga normalement toso message ya kotambola na ye tokende kaka atakanga yo tomemeka mais eza propreté et puis yo il faut prier makasi oyebi distraction ezala te na ngambo na yo donc nalingi vraiment distraction te il faut beaucoup prier oui, maman na bino ya razalaki ya banda ekobondela mingi epi ere nyonso bozalaki na église mais ces derniers temps nazomona bozosambela lisu te botikali kaka boye moi ça me fait mal je ne suis pas d'accord avec vous donc il faut votre temps ya kobondela mingi donc ya koprier et surtout nazobeta se kotika distraction te na vie na yo ata mpolo il faut beaucoup prier topuyana biso mama asopiyaka susu te foko loba vérité olobi makambo ya solo parce que mikolo oyo makambo ya priere na ndako ezalaki su te soki tongi tosambela bito bandika tongi to bapesama ye papa kobetela biso mposi na kati ya chambre kokoko makelele priere tokosala ndenge ya kodéranger si c'est comme ça bosambelaka na moi c'est po déranger te maintenant bosapete toke pas pour bon parce que nga na kofanda atikoka te j'ai des courses à faire parce que nga mpe nanga makambo debora kolanda nango ngai te oyo mpe komekomaotika ye mona ndako nde papa eza tatika ye moko ndenge nini kolobaka na ye na façon kuna lobi mabeta boye ozokende na ngambo te nini wadisalela osikala yo moko changer tokende otebwazani bien atiata kola na kati boye te lamosuna kola nzambe esukaki anniversaire nanga ekomi pene mama na invité nanga bakolia bakomela masanga pascal kale makuta aloba kotelanga code yo kutu anniversaire nanga ozali te akampana na dote mafumisa balobi yeye bakotelanga code na kozongo ba le 29 papa nanga kuta aloba na eloko te soki lide te sala te nani mosu okotisa ngai na bozoba wana ya luyebo wana anniversaire nanga bientôt ntango mama azalaka boye eko deja ismail asombeloni ato nalegaka na ngai boye nde oba nalegaka mabanga pena papa ozoboya soki ismail ayebaka moto ayaka kati na ye nde osalaka biloko wana nayebi nayebi aske ozomiyeba memiyebi oyebi ke ngai na ndenge na mabe oyebi ngai na flori lumumba flori ozaba le 26 flori le 26 Isaac le 28 nga le 29
Oui, bah, peut-être nous sommes. Le 29 juillet, anniversaire dans Naï. Si la robe, par code. Tout à l'Iboso, dans l'obit, dans d'autres salles, il y a fait un anniversaire. On met une fille. Yo, Kumbinga, il t'y kuna penobo, manga, il n'a pas eu. Il a une fille, pour moi, mais il y a été. Na ebi sio dori na ndingi tuka na moto ya tu wana na do yetu. Malini ya lorenge wana. La sisi no so ko na stali na ni. Mama nzembo anda papa osane loko tika. Maman. Wala kanini sala kate. Makamoye. C'est ma femme, elle n'est pas abinoté. Papa. Kamoni nyango boli. Tala ko banana. Tu to ko mana fait. Attends c'est calme. Papa. Demandez. Si tu as ça là, ils ont entraînement. Mon est monté là, bête à bête avec l'entraînement. Mais auto gagner, spécialiste en Europe. Ensuite, ata yo moko semekisila si Deborah bandi kokwea banda mbula nini topotani biso moko atolukiluki solution monante pupo aye mwana bato abimisi mbongo nini abimisi te to hôpital ni nake na Deborah te ye pupo alobaki na yo non frère boy pété abandi ko traiter Deborah tokela Deborah na munganga sali test diocésain alubi buzwa bakisi na lubia kiso Deborah melaka ngamu tuna komango munganga te kotambula ndi totambula wa bo hôpital nyonso bokei solution ezate ngai na lembi et puis na kisi na bino bomelisa ke kabino mo boyebi oyo batu bayebi te eza kisi nini nano olemba koza mwana yo te ngata te ni eza normal te c'est pas normal ngata te ni lembi te na lembi asa jeune fille de sa koli bongo et puis akoyaka et puis soki akoyi na nzela oyo biso ke kosuka biso ndenge nini yo kanti mane ndenge ni eza ya biso eza ya mayele omona utakoyila kana ndako omoni makamso olobaka ko okokia ozomérite ata yango te kolobango mais ozoloba kaka bofa boye te omoni nyonso kapo grande sœur nanga aza te soki azalaki nyonso elingaki osalama te epui ntango kaka ye akufi nde maladi ya ndeko eye ya ndenge nini ah non c'est pas normal moi je ne suis pas d'accord avec vous donc ndenge na oloba boye koyelanga na ye awa lelo ezake mpo nayebi so lokola bokoki te hôpital ekoki te nga na lina meme na église tela ngana yeba kate omoni ba maladi ko ba maladi andeke ni église okunyokola pasteur eza musana bango ata na bible na tangwa Yesu bakosa yuti muto ba sesaka maladi andeke ezongila gedi ozalaki maladi andeke papa tikolo makambono zoloba ko tozoloba pona mwana tozowelela intérêt ya mwana azokoma grande fille lobi akobala na maladi oyo akobonga yi na yebi koko moko azalaka na kimbancheke ne suka kuna asirasi nange ezalaka mukolo na kumema Deborah mkono kumema Deborah sonyo oyo ngana yokaka ya maladi anteke ya mwana nanga ça va pas omoni ko sa ba aventure po banda kaloba ke mama wana azalaka po na nini to baki to meme kuna otiki nanu pour pouvoir bebisa bambongo nde lolo ya koloba c'est bon to kembena soki obika donc il n'est pas dans championnat voilà pourquoi je sais que il y a des systèmes dans mes téléphones Kimbuka na beto. Kimbuka na beto. Eko na beto. Ah, ndimo pembe kana. Ayawo ya kama. Papa. Ayana mwana. Kubanya msate. Ayana mwana. Il y a des notes dans ma vie. Non, moi, je ne m'en vais pas. Alors, il y a 3 pièces de mi pandi, mi congo.
tendresse oyo ali comment mais père okosanga mpe eloko moko toyaki bamikolo soso na mokolo akombakisole eloko moko apelana préparation match nde na préparé match makasi so osaleli eloko moko e anekaki mokolo te omoni bino mpe boya bana na ngai ndenge oya wana oya mpe mwana na ngai awa to bate zunguluke wana eyo mpo oya na kati kobanga na yo te oya na kati seigneur jésus basambwe ozomiye bandete oya na kati asko ndenge yaba na compagne no ngape na kati ya zunguluke seke ngape na kobeta yo mpe koya $20 nazofula okenda ezolanda bino ngai moko moto nabota bino nazosala yango ema yo kotikala kaka ndenge wana bongo yo ismael nazomono te kala te loketo wana ezokabola okenda na yo moningo mikotisambe esukaki franchement papa nayebi te si il faut wana sani donc papa nayebi te non papa okomituna comment dimanche mais franchement nga naza suna mikolo ebele te awa na kini déjà dans 3 jours afo nazonga mais oui papa oyebi bien nga nazalaka na poto mbongo nini te onga natindi mpo na malade ya Déborah combien j'ai dépensé moi na ye awa banda na yaki solution moko nazomona te bopito ni totamboli non papa yo foyeba yo za papa combien j'ai dépensé oza kopesa mabongo na yo oza kotinda mabongo yo kuna leki combien j'ai dépensé malade eza komonela te nzambe akosala biso ata occasion de lopi moko te malade ya Déborah esila papa nzambe ana occasion d'Europe moko ta kosala occasion d'Europe oza oluba lokwa muta sombelo mo occasion eza kula sa asa mutu papa yo foyeba yo za papa oboti biso parce que nga azaka na Europe natindaka mbongo à chaque fois maman azalaka aleka mama kufi nde Déborah botama ya bela malade ndeke te nga na botami liboso ya Déborah azalaki bien kokufa ya mama nde bamaladi ekomi nga nake poto naza mona moke piti siko nazaka mona moke mosala mwa nini onga asala na Europe mpona koba notindela bino mbongo chaque fois oyo eza ya solution na mbongo nini oyo nga nakotinda maladi nini oyo eza ya solution e papa bambongo nga na dépense si s'agit nde bandeko bazalaka ata yo oyo ya na Europe nde oyada na Europe je croyais que eza bablague nga nazalaka na poto je vis là-bas nayebi que eza bablague peut-être bambongo natinda boliaka na ye na kine sur place rien du tout nga moko na misu na nga bopito tozotamba tozokende tozodépasser rien mais non c'est quoi nayebi te nayebi te papa nga nazonga donc nayebi te parce que idée ya kozwa Déborah koya nini na Déborah na poto na maladi wana c'est ça le problème na poto mais je vais faire quoi alors bon suka kuyiri yo na avion kasi mais malamu kuna mindele bakomona maladi ngana kondimate na perdre le monde na likolo ya poto papa yo za toujours so balobi ka ondima to perdre ye mais non pour perdre ye te fois aza koma bien je vais faire quoi tozanga makambo te bonjour ye mama na bino ayebi azokufa na ye ali atikala tika na kusufri mbongo yozo musala na poto ngata te nokudi yango te nakokuchemba mapango te ndenge bamisusu baza kusum fo ekenda kana malade ya Déborah ekenda kana malade ya Déborah bon frère je place sur vous pas je place nini nini kaka Déborah sali maman Déborah sali le côté toujours maladie kaka maladie nini j'ai nga ba séjour comme na suka bientôt nazozonga na lekisi mikolo misala déjà 2 jours la boso na boti mwana kwa ya malade ndenge maman leki là si la te pour nini nazala fiche mwana na ngai nazo kasi solution oh yebi pasa kubota yebi pasa kubota osala te osala lokola yo ozala mpasi koleka biso tout tozala mpasi wana maintenant yo ozolela mpasi bongo nga nasonga ta bambongo nazodepense mpo na maladi ya Déborah papa na mama leki parce que papa azolinga sa mwasi ce que ozodepense ce n'est pas pour rien ozodepense parce que elle est ta sœur soki azalaki motu mosusu olingaki osala yango te donc ozosala yango ozotala ndenge bozali makila oyo eza pa Déborah yango eza epa na yo susi ezali nde tomona clair et puis nzambe nde azosunga azopambola ozozwa ne fusque quelque chose nde ezopermettre Déborah aza awa yo otikali na mikolo misato mama wana ya mbika batali ye déjà mpo ani bambika na yo opesaki commande baza papa là c'est pas un problème
wana eza ma mosusu souci na ngai eza na souci parce que là na futaki billet na nga na ye na kine parce que vena zonga na solution moko mais rien ne change nazaka na poto ndenge mona ye awa ndenge moko lo bambongo ezokufa s'il te plaît ngana yebi tata moko na kimbacheke seigneur ata ndenge yoza kukendi buli ngana kukendi na kimbacheke na kukutana na seigneur ko ya simbaka asimba kasala kana seigneur Dominique maintenant alors et comme suma moke ba kimbacheke ko luka ba papa soit disant tant autour na bambongo tozo ki ba hôpital la cher maintenant bambongo bébé comme tout luka su ba papa ngo il fait quoi azanganga ou comment là je sais pas te yi asalisaka asalisa ateletaka ba bébé papa ton nyonso oyo zaki dango yeka maintenant maman leki na ebité boso na papa franchement ndenge oyaki malamu na kolinga te ozonga na ba inquiétude na mutu donc wana kosanga vraiment malamu espérons que Dieu va nous aider pour la solution pour la makanisi beledi na mutu ya kukondo perdre santé kamaladi na yeba mono muti bisika ya famille na bino ya munene o perdre